D'accord. Bonjour. Bonjour Angelica. Sepeli Makasi, Angelica. Oh, Angelica Nabiso, Angelica de la Chine. Angelica de De la la Chine. Chine. Bonjour NG de mon cœur, gros bisous. Non, tu Bisous, la bébé. famille José, na Mitoyo. Oui, Chantal ba condamné bango. Neto wolo ba condamné Chantal, ba condamné pe bano misusu batika. Bango nyonso. Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. D'accord. Bonjour. Bonjour Angelica. Sepeli Makasi, Angelica. Oh, Angelica Nabiso, Angelica de la Chine. Angelica de De la la Chine. Chine. Bonjour NG de mon cœur, gros bisous. Non, tu Bisous, la bébé. famille José, na Mitoyo. Oui, Chantal ba condamné bango. Neto wolo ba condamné Chantal, ba condamné pe bano misusu batika. Bango nyonso. Chantal bazo chai nino. Bracelet électronique. Ba chai câble na likolo puis vie na bango mobimba faut ba futa Rami José. Donc toute leur vie sur terre au batika inango ba kokoma ko futa Mi José. Chantal ba condamné pour 2 ans. 2 ans avec 12 mois. 2 ans dans l'enfer. Arobet à 2 ans, il y a boloko, il y a bracelet. Le reste, ils ont sursis. Ce qu'a mis qui balobi boé. Na bracelet ou bien en liberté. Na Bracelet électronique. Bracelet électronique. C'est la mboka c'est la chimene ya bisinga botanga komi na kata sani lobi mbila zakite ya bilelo plus de 10 ya mbila na niveau moko ya na bangi kutu na zaki na téléphone na bi na bimili banda na bina bafina impossible na filmer impossible même botika magala zaki kuna na ayete Chantal kutu omoni Chantal tanga koti déjà kutu ba juge avocat te juge kutu alobaki de makamu nyonso ayena retard tu comprends, juge ba condamné pourquoi? Juge ba condamné pourquoi? C'est que juge à la ba condamné Chantal ndeti Chantal ba condamné pour na kombo ba pesa ki wana dio kanga kombo ba pesa ki aza oui ye muta recommanda ki likambo ba salaki kokata Mi José ba condamné le pour na likambo wana donc ba commanditaire câble baolatisa yango azana 2 ans diction ko s'approcher na Mi José moindre vidéo ya mafinga to memango na mbila ake prison ferme ata fingi mutu mususu ata fingi mutu mususu yo memika na mbila prison ferme prison ferme bravo bobeta maboko la Chine omatana Baiseleni bubasa buka mungu wa mbwaki Ibaidila kumba mufutula matoto Wana baiseleni bubasa buka mungu wa mbwaki Ibaidila kumba mufutula matoto Okese mayani nungu Eko watata kami umonekene Ikatwa ziti sase ya shawalo ibisi na mobali na ye onga na ye lelo po bato ba munda nazoki dérangement na ngoto ngope na bisa ye ve azevi na nga bangola tuzaki ne tufana na bangola yone se ve yaka yo moko olu bango na TV bato ayo ko mobala shawali ye mobala shawali nde bonjour papa journaliste boni nambola nzambe kinyeli yone mobala jali show jali show ayi masina angola kuna me na regetelo mo wakimanga na bana na ngami moko afudanga nini donc masandumbat akoseli mobali ndaku mwana me na boli nzambe okola mwana zaka mutu na simba ke me par conséquent par coïncidence na kewa bulo kala biso na ngona ba kokota bazamba ayiba na kafufu toki na mo malema déjà tozonga tokopa dire que eza mobala jali show mais relation avec la jali show bandela na ngola ndenge tu expliquer biso mais banaki na nini bon et on peut m'embuquer pour ma peine vendre ce nom que kuna to ba neti ba le temps va 2024 kana 2024 bon ba 2017 nde bozala la jali show na ngola et le monde a regretté fort
Papa la plamédie. Promédie. Mwana pas promédie. Donc akimanga na mwana nanga na mwana ya makango ayaki sasa. Aïbanga $195. $195. Pas même $2000. Parce que moi ça okima on na bana ndenge ta okima on ndako ndenge ndeko zo sona bango bien te to nyela. Na ichachu na kego na koti zambati. Etika na palent. Na yebo palais vide. Aïki sasa na yote a commencé à porter parole à son pakala. Bon, porter parole na mabete mais zumsina mwana ngati. Aipe moi ça kofite. La bazana kofi pété. Bazate, kofi central. Autobi na kisasa jamais. Azaipe danseuse na été. Azande moi sandumba mais na sagere na indoli na moi sandumba. Na kimanga na mwana nga. Azumsina mwana. Ave bien. Vi bandaka la ngo fandaka la ngola le ndo ko posa mwana. Oh, mais na uti ko yakala tetande ku na ile ko mutuma utizamba me na mabilo na pièce kitoko likolo me ko tase bon yaka ba pièce. Pour la Jordan. Nous avons rappelé Jordan yango ya kitoko. So bo yango ta griffe mo yango Jordan ye. Jordan yango na. De uti na ngo zamba. Na ngo zamba. Tala ndi izali. O to ba beneza motuya. Papa moi na yeye. Donc chichotage na yo wana etalinga te ayelanga yo kuta finga moto te etalinga te yo posa no zaka mwa ayelanga mwana nga ngai Roman King modèle roi cheval blanc o batwa yoka babwaka eve cheval blanc nangola donc ve cheval blanc nangola yeyo mobali na ende yeyo biso omoninga ngalandi japonais la linga mutasa la jena confio no midete jena confio no mide dans sukisa yo ngala sukisa ka yo ebiti bini ba bisi basenga ba pardon mwala to kota yango ngala linga jena confio na ndo mbesala mano ndo batunyesha baluka yo to ya mwana kempia na aluka wana to kende yango to solo yango mais mingi ngala yo laksa batu ngala yo laksa batu ve nga yo mode yo cheval blanc mobala Joachio yeyo ya Jael yeyo papa na promedi yeyo. Est-ce que les autres sont encore pas vie? Est-ce que les filles tu es senga mwana na habité pour bolingo pe a o se boti mwana si la rappel à moi passe. Est-ce que les autres réclamer bolingo to réclamer bela mwana? Tena réclamer bolingo te po ya mwa sandumba akimana na mwana ngala zo msilanga loko na ngaya zo akiwana. Po mai wana eza yete. Mai wa oyi bokse mwana wana eza yete yanga. Ayaka bazomusilanga mwana nga navana cité salon na boulevard Biangala aya zomusilanga mwana peut-être l'adresse bisira otika mwana otika mwana nga kuna epa ya yebi aya otika mwana nana kupu pour l'état zali sono moni bona bobuma yemi na obuma ete po nzamba opinire ngapo bakanda wala kenda kabongo oyi bingelo na ngati ibinga bien ngati donc on a besoin bonga iba ote na ngote on a besoin ya mwana na yo mwana nga ayelanga mwana nga aipe makango akofite ayelanga mwana nga so za makango ya loin de là na zape kunate ayelanga kaka mwana nga 1 point 1 trait na suka page journaliste ndeko na ngai natali video oyo ya Jael nasali live mais Jael atindeli ngai vrai akani
bandeko napesi bino mbote pe bandeko nanga nasengi na bino botala video oyo ezali video ya ndeko na biso moko ya mwasi a poser question moko ya mutuya na baninga na yebasi yango nazali kosenga na bino bandeko nanga botala video oyo bo répondre na ba commentaire surtout bo bosana te ko partager pour tous pe avis ya batebele tolanda video to bosana te ko yeba ko répondre na ba commentaire pe ko partager tolanda ba divorce nyonso esama na mokili ekamusanga la reine Nzinga kaka biso basi bato sufraka soki libala ekufi oyo aka biso basi pa tokendaka mobali na nyokolanga asalanga boye azongisa boye makambo namona pa na ye boye te mwasi nyonso soki adivorce mobali azalaka mabe anta mobali azalaki no mutu malamu bazalaka mabe soko na nina tuna pona nini eske mibali ya malamu na mokili bazalaka te mibali pe o basala malamu pona basi bazate biso tolobaka ke mobali anyokolanga na tika ko mona te na mona pela moninga mwasi ayi liboso azo bapia ke ngala nyokola mobali oyo yango tokabwana me izalaka kaka biso kaka bato banyokolaka biso ezaka nini yango bopesaka na réponse na ba commentaire ba papa na ba mama na linka na yeba eza lokola mobali asaeli yo mingi na vie mais jour à divorce ekozaka osaelanga nini seko na nina yeba po ani biso basi topesaka mibali to biso mo toyeba mabe o biso tosalaka te mais toyebaka oyo baninga tosoka na bacommentaire esunganga mpe la reine Nzinga mpo nayoka yango mingi merci. Quand un homme gagne de l'argent, il réfléchit donner le meilleur à sa femme. Mais quand une femme gagne de l'argent, elle a l'impression de ne même plus avoir besoin d'un homme dans sa vie. Et si elle est mariée, elle réfléchit comment faire pour divorcer. Vous voyez à quel point la femme aime le matériel. Asmakna no tuna yo matana live oyo ko expliquer ngai ti vidéo na yo sali ba 300,000 vues même si na star même si oyebi ke soko obeti na bodi etala ma c'est normal ne ta ko sala ngo yebi ngo fina ba tu na divagation Asmak ba ke longi no chela na tala elongi na yo Asmak Nalekina kitoko tala nimo zalo kwa kisengi Azmaka ngo tala longi tala misu Yozo chao fina nga Oza mongol tala nimo za Filtre kimi tala nimo za Azmak Oza kitoko ta Filtre na ebe koki Azmak tala memoza olikula mongol tala munoko lokula libolo tala munoko no Azmak tala munoko tala lokola libolo tala munoko fungama munoko kangama te munoko polele lokola libolo ya mwasi andumba asibisaka chaque minute pas un mbongo libolo etikala polele lokola boulevard à 30 tala monoko no ndenge eza tala minu liboso tala misu tala matoi Azmak tala ndenge oza yo moto ofinga nga elongi mabe tala ndenge oza tala matoi tala monoko tala mwana mobali oko kokanga monoko te monoko ne eza boye tala monoko ne eza boye lokola libolo monoko lokola libolo napesa libolo anani nalamuki nakuti numéro oyo ya plus 254 75 27 03 718 etindelinga numéro na tongo Nigeria
namoni numéro etindeli nga vidéo oh soko sengi Gims pardon te toko publier yo nakomeli ye et c'est qui oh senga ka Gims pardon lobake Gims aleki fali soko sengi Gims pardon te toko publier yo. Je me réveille, j'appelle Nénéa. Nabi Nénéa, tala numéro etindeli nga message ça se paye à Brésil se paye peut-être bien ngotin elo balanga soki na sengi Gims pardon te bako publier nga. Nénéa bi komela e publier. Nénéa tuninga on a vidéo nabi na vidéo te. Abi komela e publier. La zone pe na komeli e publier. Elle qui a publié tes journées mobimba a publié tes bayo la mukana tongo ba utiliser numéro oh ya plus 243 ya Congo 97 18 70 143 et 148 et bengi na tongo na yambi te loka pe na zananga l'habitude o yamba kwa téléphone na tongo te na yambi na ngate après na tala boye et o benganga et o komelanga o décroche. Pourquoi tu décroches pas? Décroche. N'ébissé non décrocher, je te connais pas. Tu dois te présenter. Bah, on a déjà tunanga o basala pas Gims. Na ko tanga ba kombote. Bato ba sa be mission kaka. Na pe na batnanga to uta Kishasa, nga na kote la Rafali. Bango ba kote la ka, ba kote la bango Gims. Na kati na bango moko benginga vienanga. Abi Jaël, bon nga basalo montage mo be fo keba. Azaki na bango pe na Saint-Denis. Abi Jaël bon nga basalo montage mo bo keba. A préparer à mourir nabi ezana nyango ote quand de so la biso na biso ok na mona tinenga vidéo na mutu nanga loka na reconnaître vidéo te na tuni vidéo o na nani atindi vidéo liboso ezana mwana mwasi kanga mena mwasi photo vidéo mwasi nabi o bali ba comme ça lele to nini na kipete ngaba bloko na chaka te lo belange loti na zi vidéo na tindeli kibokolo na Nénéa. Ça c'est quel genre de géant fait? Bato bakazi so basali bonde bokangisa munoko. Ok, na kipete. Le soir, a benginga lisuna boyamba. A komelinga je te donne 2 heures du temps. So que le ki na télé te pona o s'excuser, je vais te publier. Na komeli j'étais au resto, na komeli publier. Na un restaurant. Ndeti nga Jaël. Pona ndima likambo kezanga, na obanga nani? Pona ndima kezanga no banga na deja ngale na vandi boy soke loko aneza lokuta no bakeza lokuta ndenge na vandi boy naka na video na nga quelque part mais ya ngana ex na nga donc ngana ye j'assume biso mbale na mbetu na ndimi eza ia parce que ngamo na zui video wana na tindi lango petit frère na nga na Afrique du Sud ngai moko na zui video na tindeli na mwasi na si tena ngano vidéo no reconnaître ngo te parce que zana tango na IA soki IA mba mo ebimi soki ndongo artificiel na kolenga to na kokima jour oza vidéo na nga na se mobile likolo na ko assumer que c'est moi jour oza vidéo na nga na mobile je vais venir m'assumer que ça nga mais ça c'est ba tricage na bino ma chérie muta ko kimisa nga internet te so ça ba tricage parce que na cicatrice na mupende na bela mbasu. N'est-ce que vous avez posté vidéo yango pour vidéo on dit bo truc yango bien te ngamo kono du domaine en fait au moins vous pende langa bojo na Facebook awa ezali ma chérie na kula tante na ko se justifier ezanga te bon comme vous voulez mais vous pende langa bojo na Facebook photo ngamo na publia photo wana to na zoka mbasu ezawa na Facebook lokolo nanga. Si vous savez que vous avez un artificiel et continue. Oyo kielenge ya Congo. Tapelema.